Kinshasa, Congo Brazzaville, na ebiete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino. Pona kolanda magazine na bino oyo epesaka bino ba information ya malamu, mbonda ya ekolo oyo ekambami na ye moko le grand coordonnateur Alain Dewa. Tofongola magazine na biso na élément oyo kokamwa ba magistrat ebele bakimi ba poste na bango na ville ya Buta na province ya Bawele tolanda élément oyo. République démocratique du Congo, mboka ya mwana mboka Félix Tshilombo etonda makambo meke ya ndenge na ndenge. Lelo oyo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi elongo na gouvernement ya Sama Lukonde baza koluka ndenge nini esengeli ba instaurer état de droit na mboka o surtout na likambo pe etali misala. Mais ya kokamwa ba magistrat mingi bakoma na banko sa bano de poste surtout wapi na Buta kuna na province ya Bawele. Bakima na bango misala le 7 mois mingi kutu baza na kata ville province ya Kinshasa bakoma kotambola ba mikanda ba médical neti kaka bakoma bata maladie mais basundula bango ba détériper bato o baza ba dossier ndenge na ndenge kuna oyo lelo bazoluka ke état de droit ekokisama tandis que ba magistrat bazalinde ba bon accompagnateur o esengeli batambusa état de droit ndenge mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi aza kolinga mais kotola na kati ya Buta basundoli ba dossier bango nsusu ba yotonda na kati ya ville Kinshasa tozoye bate pona nini boye bake coup d'appel ya Buta et comment na ngako kangama depuis mois de mars suite ya absence ya ba magistrat o ba kima bayala bango kovanda na kati ya ville province ya Kinshasa oyo basundola ba dossier ya ndenge na ndenge awa tokoseka na ministre ya justice otala likambo oyo ba magistrat bakomi kokima partout boye ngikoloba nini c'est que balingi na ba misala te zuwa ba oyo balingi kosala bisa bakele ko remplir pour kokisa état de droit au mwana mboka Félix Tshisekedi aza ko prôner parce que Congolais essaient à vivre na kimia. Comment on a un dossier Tikalibwe, et ça passe bien dans mon thème. Awa, tu veux dire que mon dossier Oyo, et ça à suivre. Mbonda ya ekolo, essaye libino réflexion pour na makambo Oyo Italie, développement ya 145 territoires, tolanda réflexion Oyo. Développement ya 145 territoires au moins mboka Félix Tshilombo Tshisekedi azako senga, ezali idéologie moko ya ko kuba. Idéologie à makasi, mais idéologie à repos est à la matérialiser et sengi congolais surtout azwa conscience. Conscience c'est sengi mingi banani, baye baza kosala na gouvernement, na ba commerçant, topé na biso suba na mboka. Elingi koloba nini? Responsabilité ezali partagée. Gouvernement azala misala ko sala, biso pe bana mboka, tozala misala ko sala mais tala lelo oyo. Ya kokabo ezake mingi baza ko sala kata ba gouvernement, ba koma ba député, ba koma ba ministre, ba koma ba sénateur, attaque toilette ya problème mboka na bango, ba tongate mais okoyoka bango na sobi immeuble, topé na sobi appartement kuna na Europe, topé na Afrique du Sud mais ba mboka mindele fu koyeba ke mundele atonga li mboka na ye kala. Esengeli koloba nini? Congo ekobongaka na biso ba congolais soki topesi maele pe makanisi. Donc, esengeli na biso ba congolais, toyeba ke la responsabilité na biso tango osaka na gouvernement topé entreprise mo quelconque, yeba ke oza la responsabilité ya koluka ko développer territoire na yo po, tozala ba ethnie ebele, tozala ba territoire ebele, tozala ba village ebele. Ba responsabilité na biso population elingi koloba nini? Tango yebi ki ozalaka muyanzi, ozalaka muyaka, ozalaka mungole, ozalaka mutekwata tope mutabandundu, kende na mboka na yo luka otonga ata école ya pamba tope hôpital ya pamba, olea ko luka ke atu mama soki mo maladi ko kibaka na banzela ba poto tope na hôpital ba paya parce que lelo oyo soki totongi ba école, totongi ba université, totongi tope biloko ya kitoko na kata ba village na biso tope na ba territoire na biso et ko permettre les Congolais bisika azali azana esengla ko vivre po Kinshasa le soko kotonda maboye c'est parce que ba territoire wana ezali non évolué ezali non avancé gouvernement pe azali ba responsabilité na lingi koloba nini akocha courant akocha banzela akocha mai de manière que population ezali kuna bako apeko za la kimia ba magasin ekoti ndenge na ndenge o mesala ko sala na kati ya gouvernement topé na misala ndenge na ndenge yeba ke ozala ba responsabilité ya koluka na mike ozali kozwa otonga ata école topé université malonga na territoire na yo développement 45 territoires et concerné kaka mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi ye mokote et concerné be gouvernement ye mokote et concerné congolais surtout sécurité chama ele na makalisi pona koluka ke Congo et kende liboso awa to betika mbona de manière que congolais tout afongola maele aeba ke azala part ya responsabilité na cadre ya développement 45 territoires ya République démocratique du Congo. Bana ya Maluku elongo na bourgmestre na bango Jacques Epiana babeta kakini bopeto dada tolanda.
soki baza koluka 5 to 2 to 3 bourgmestre makasi o basengeli ba accompagner Gentiningo Bilambaka pe mwana mboka Jekoko Bulumba à la ville province ya Kinshasa ya yambo esengeli ba loba ba pona yeyo mwana mboka Jacques Epiana Munzeli so banzambe bourgmestre le plus compétent au lobake maluku esengeli e vivre kaka na mopepe ya bio na beleli yango 3 fois ya bio pona nini tala bino moko population se mesana chaque tongo bango bazalaka mokola samedi te mais ba mesana batatala ba mama na bana na ba jeune fille pona kosala kin bopeto o ezali recommandation ya ba kozi ya ville province ya Kinshasa maluku engenga ekoma propre kaka ne boza komona awa tala ba mama ne bazosala kin bopeto tala me ba jeune fille e bongo mibali kutu okoloba te parce que depuis 5h du matin samedi ya lelo ba kire ba caniveau nyonso azali kutu teke bourgmestre akoma pene na bango po idéologie esi ekota makasi mwana mboka Jacques Epiana Munze oyo azali bourgmestre ya maluku numéro 1 akotisa vraiment idéologie pour sa population et pour alobake mwana nsoto maluku esengeli otambola na idéologie ya kilibo poto po maluku esengeli ezala mopepe ya bio bino moko boyo kala kati ya kilibo poto ndenge ni population emeka ko réagir aza très fort pour na makambo etali kilibo poto ye alala kate puis biso pe ba chef de quartier daye vraiment toza derrière ba idée na ye ndenge ye pe azwaka idée pa ya gouverneur Jatini pour na makambo etali kilibo poto en tout cas biso na maluku 565 ezali excellent relation ya malamu donc salongo côté wana ye moka zalaka kutunde numéro 1 ndengo moni tozali awa donc azana ba kwenyonso ya cité na biso yo pona salongo eloko toza kolela na ba konzi na biso ya ville basunga monsieur le bourgmestre pona ba engin biso ozomona banzela ebukani tala ba caniveau il faut to longola ndenge yo moko zomona wana mais eloko kosunga biso ba engin ezali te mais ye moko azosala ba effort propre na bambongo na ye ko louer ba pousse même 10 15 pona salongo mais ezali ka pona samedi te biso salongo ezalaka par semaine au moins 4 fois fikite to linga ndia sala biso ba pakate ya munene ya bien ba biloko ya bien poto tiaka na nzela e biloko wana ezate eza ya okufa pa o ezate machete ezate yango nde to sepelaka ke aluka moye ke atalaka biloko biso to salela service chaque samedi na lundi na mercredi na vendredi toko belela kaka na bana maluku ndenge mwana mboka Jacques Epiana Munze liso banzambe alobaka ke maluku esengeli ezala bopepe ya biopo partout na ville ya Kinshasa tato bana kolela coronavirus kuna kutu ekomaka te parce que propriété eleki makasi tande bozomona babala eza kongenga lokwa bazopangisa na bamai mais kaka propriétaire kokomaka chaque jour esi bamesana na yango pe bayeba déjà chaque tongo ozi salité na otie libanda batukutuku to pe bapusu ya commune elekaleka mpona koramasi yango parce que eza na esika oyo organisé mpona kobwaka yango Jacques Epiana Munze liso banzambe bourgmestre ya solo ozali parmi les 5 bourgmestres compétents à ville ya Kinshasa musala na yo emonani tobeti kaka mbunda po continuez comme ça musala parce que Kinshasa esengi ezala bourgmestre boye oyo baza ko respecter edit 003 pe edit 005 na ba recommandation Gentiningo Bilambaka pe Gérard Jekoko Bulumba po na ko matérialiser esprit ya mwana mboka Félix Tshisekedi ekende liboso tobeti kaka mbunda Tuse Kaputu oyo azali bourgmestre ya commune ya Masina atelemeli bafulu nyonso tolanda reportage oyo commune Masina oyo kende sango parce que baebike ekumba makana ye moko le numéro 1 mwana mboka Tuse Kaputu le bourgmestre le plus compétent partout akendaka atika kabilembo kaka ndenge kaska songo ayembaka sisabilimbu puis kasongo akenda Zembu na e comme kosala kaka succès ndenge balobaka l'artiste ne meurt pas et ça la succès à partir de Sisabilimbu parce que mwana mboka Tuse Kaputu asala ka misala ndenge sengeli bino bozo komona ana boulevard Lumumba mingi na ngama masina na Pascal Tuse Kaputu asdibi na ye kolongola ba imondisi nyonso oyo baba besala koteka ba kwanga na ba voyager ba utaka ba kwango ba utaka ba kwilu ba utaka ba mbakana ba mesala ko boka ça ko respecter même à mimbeko ya environnement mais Tuse Kaputu le bourgmestre plus compétent lokola alinga bosoto te bino bozomona akotisi tracteur tande baza kokombola na
débat oyo mwana mboka tuseka putu atelemisa bo pikili kepela bokundo banzoto nyoso kaka pole ko ko matérialiser esprit ya kini bopeto oyo mwana mboka chatiningo bilambaka pe gérage ko komulu mabalingi e bona na ezala mixité mais ezala réalité oyo alobaka bosemba mboka yezalaka bino na sepelemi sur ordre ya gouverneur Chatiningo Bila na vice-gouverneur Jekoko Mulumba balobaki kisasa falaise ala bopeto na sepele mingi na mokonzi na ngai oyo alingaka bosoto te maître Tusaka Putu alobaki na ngai cordon fallait place wana esalama dada ozo komona lelo tokiti place oyo bato babanda kolobaloba mingi yango tokiti na banchien mpo place oyo tobetango dada mpo komine ngenga toza na susi komine ngenga Tusaka Putu le bourgmestre oyo si oyebana na misala na yo okenda na lemba otika bilembo ozongi na masina bilembo zaka ko continuer kosala mosala na papa awa déjà mwana mboka gérage ko komulu mapesha Chatiningo Bilambaka numéro 1 ville province Kinshasa baza komona misala zo kosala parce que masina esengela ba bourgmestre ozali vraiment na masina ya tongo lokola yo tokosenga pe na population obo mesala ko tsaba parking bisika wana boye ba ko respecter environnement parce que ba fulu ba matiti oyo bo mesala ko boka ba tozo ko uta ba voyage bino moko de bozali ba premier bénéficiaire ba tifoïde pe malade ndenge na ndenge lobi lobi ko ba lokolela oh ibungu pasi tango yango mwana mboka Tusaka Putu atie makasi pe ngolonga ba salté oyo bo accompagner de manière que kini bo peto emona na kitoko kaka ndenge ba ko mboka balingi awa biso to betisika mbunda Are Kingasani na Bongolo etondi na bosoto makasi Benjamin Kilunga akitaki kuna. Boiba awa tozali précisément na avenue Kasavubu esika owapi mituka Kingasani pe Kimbanseke efandaka. Botulanga nini ezali opérateur économique moko azwaki initiative na ye amonaki ndenge nini salite ezali kokumbela masolo wana esalaki malamu te asala pe étranger asalisi salongo na ndenge na ye eloko ekamusaki biso toyebi te soki akutanaki na bourgmestre Kadima ya komini ya Kalamu to te histoire esilaka te botulanga nini ekamwisaki population makasi botala salite oyo bazobelela owa bazoteka bato ya whisky pe bango oyo esali pasi makasi tango biso monda ekolo tokitaki baleki ya Yesu tolalaka te boyoka ndenge balobaki na mikro na biso bakonza mboka kini bopeto esalamaka toujours na prince so oyo omona 22 heures bakombola prince me na kati ya terasi ya basimbaka te oyo ti basali boyesa batu oyo baza singa batalike te bisika bafandi terasi ezobuse so bambula ebeti ezopanzanisa badeka donc Chatiningo Bila makambo ya terasi oyo akipaka eloko te ezaka inikima kaka presse kokombola dor pasi makasi biso na wali basaite na biso nyonso ngamboyo mpona biso tosukeli ya mponga na petit commerçant na na 100 000 te oyo na olongo na basaite wana nga alongoli kote biso otekela en plus tofuta mpe tike chaque jour tike 200 francs bambongo tike esengaka nde terasi nde esala mosala opesala tike chaque jour 200 na mbongo tike 200 nde bakosala biso mosala mpona mutu moko ticket si les 30 au foot à 6 000 fois la montement 6 000 fois. OVD pas ça wapi. Juste na mawanza beto pesa rambo na sa ticket. So bon moni que OVD a pour aller sauter. Toko singa na jiseka dima papa ya komini ya Kalamu esika oyo fandi esengeli ozala na crédibilité. Ndenge bakongole bakina balobaka crédibilité ezali crédit etigote ya Orange te pobo vraiment population ezolela na kombo na yo soki kaka boye mabe kitoko te na salite oyo mabe makasi mbondeleli kaka supu na tolo ebebisi ba jeune ebele na Kinshasa tolanda elema oyo lelo tokoma komona batu na Kinshasa kanda situ mibali okomona babimi na nzela bakomi bilongi ya kokanga parfois kotumbola batu na nzela toyebaka te soki eza nini nyonso wana ezali likolo ya bazododo ba whisky ya makasi oyo bazali komela kasi leta apekisa yango me bana mibali bayokaka te boyoka ndenge population elobaki na mikro ya mbonda ekolo te komela whisky ya mabe te ndeti nga na chauffeur whisky epesanga force na vola
pour na kumba bien na mona bien na ça whisky mais na kumba bien na melaka whisky nga za chauffeur naza chauffeur ndenge eza wana na nzela so na bimikra ka serie za la trop mosusu alati tennis civil o bulega aza civil o ta soda o sutuka boyo konto ko ta client o kete soda aisani na yeko kote la yo tanga pe mutu eza malili boye amonela ngai meta na boka da mwa choke na ngada na mutu wana ka tobo manaka ka po mabeza la ka ati po mabeza la te yango ngala mela whisky eloko sala nga bolamu na whisky e motiva ngande o bazo melaka ba misusu ozo mela whisky nano depuis tongo au l'été mais ozo kende o mela whisky za mabe bière za combien bière za 1500 francs et là on ni nezangi na place ba whisky wana o kende ko mela ba whisky o meli o dépenser 1500 francs na yo o sombi bière na on effice kata moko e ko sunga yo pe et puis o za lamboni mais biloko loka ba whisky wana o ko mela yango nano enano ezo pesa fatigue makasi na nzoto ezate. Mais vraiment c'est regrettable. Makambo tozomona na mboko oyo, ozomona ke mutu alali na tongo alamuki. Alena nuteni nite meloka liboso, azoluka asa nini amela whisky. Toko senga na bandeko na biso ba jeune garçon ba papa, botika komela masanga oyo babengi zododo pe whisky parce que yango eza ko détruire ba santé na bino. Biso tobetika kambonda tomona ka ba jeune fille ebele batiaka basil kasi toyebaka te importance nango tolanda reportage oyo. Nzambe tango akelaki mokili akelaki mwasi na basil na ye na manzaka na ye kasi toza koyeba te lelo tokoma komona ba jeune fille kotia manzaka kotia basil importance nango ezalaka nini pe tango nini tokoki kotia basil yango boyoka ndenge batu balobaki wana namonaka sil déjà nzambe asali yo naturel yo kende ko bakisa so seloko mosusu mpona nini nga vraiment ndenge basi batiaka ndenge wana nasepelaka nango te apart wana toza so na manzaka mpo yo mwasi soki obakisi manzaka kosokola na yo eza ndenge nini bilamba okosokola ndenge nini vraiment mpona nga vraiment babiloko wana eza mabe yango ezoboma bango bamiso yo batiaka basile na bamanzaka wana eza mabe mpo basile enano ezoboma miso soki oza malamu miso na ye eza bien te okokisa 40 te okomona lisusu bien te maya miso ere ezobima ere nyonso ezobebisa miso manzaka eza pe kitoko te eza ka signe ya diable tokosenga na bandeko na biso bana basi boyebaka utilisation ya basil pe ya banzaka tango nyonso esengaka te kaka kotia manzaka esengaka te kaka kotia sil parce que parfois ekoki kobebisa miso na bino parfois pe ekoki kobebisa manzaka parfois pe ekoki koampeshe yo kosala musala toyeba ete basil totiaka ngo air moko na tango ya bafeti manzaka pe mema kasi bana basi tokomi kolekisa ndelo totika eza malamu te tobetika kambonda ayibi mbongo ya libala azongisi ndeko mobali célibataire botala element oyo ndenge kaka balobaka mopepe ya sika eza kaka mopepe ya sika awawa toza na commune ya Kimbantseke précisément na Mokali boyebake suset kisantu mopepe ya sika oyo ezali kokambema epai ya komanda Jiparando balobi rando na bakulula pele miyibi ekosila te mokolo ya lelo boyebake oyo bozali komona bilili azali moyibi ya kosakana te ayibi 1,600,000 francs congolais mbongo ya bato ya libala bazalaki ebele tellement ke nzambe alalaka te mokolo ya lelo ezalaki ya ye la police etiaki ye maboko balobi Jiparando atiaki ye maboko na ndenge ya kosakana te botunanga nini mbongo ya libala jeune garçon oyo muyibi asalaka verni na moi na butu abongolaka mosala na ye akomaka na ye muyibi lelo pena elaleli ye libabe awa botala la polisi atie ye maboko kitoko tango biso magazine bonda ekolo tokitaki boyoka ndenge komanda pe la population balobaki na micro na biso. Merci beaucoup maman journaliste awa toza na souciati ya Wenza Braza ozo kambama côté ya Yemei na commissariat Kimbantseke D le commissaire supérieur adjoint l'office pa mukoko visa oza Jiparando nda bengi bino to benga bino pamba te d'abord nous allons remercier inspecteur provincial ville de Kinshasa mwana mboka le général Silvano Kasongo
na confiance oyo apesaki commandant district na biso Dieudonné Kangambila. Dieudonné Kangambila ekopesa ordre na le commissaire supérieur adjoint l'office pa mukoko visa. J'espère to benga bino pamba te tala musala kitoko police esali ozo mone civique oyo poko to biela banda kolela bazo kotela bona bandaku bazo botola eko tombe lobi ngai moko ta na koti musala na tie muto maboko abotoli na baninga na ye 1,600,000 francs congolais na des téléphones abotoli mbongo wana tokuta na ngai ya banimbango akimi na landie na moto na zuete na sundoli moto na ngana embango ndena kena kangie na tie maboko ba plenya na ye bazali ba sambisi ye andimi be fe na ye ya sali bokoyoka ye tozo ebisaka tozo nose na bana tu ya biyela o bazo sala mabe ndaku doke ça ne va pas tozo ebate to sa ndengeni to tikela bango mokilo be ndengeni tozo ebate po biso ta biso ba jeune desinga bo jeune technicien menuisier na sa menuisier na yibaka te pona nini kaka bango pona nini kaka bango donc tolembi tolengi boyende ezalaka po bajare ya bagarso boyena bajare garso oyo okomona ye na moi ondire mwana malamu azotia verni nzoka muyibi bango nde bayibaka mapapa na baporte ya bandako ya batu bayibaka basani lelo ezalaki mokolo na yo Église arc-en-ciel na Bibwa esalaki mobange na kilt tolanda elema ya Mami Rose. Église tabernacle temps de la fin o ezwami na avenue Mayele numéro 16 na commune ya Ntiele na quartier Bibwa ezali kokambema epai ya pasteur Toussaint Iwabi yoyo afanisa masolo kitoko ya Nzambe Nzambe pe ayokelaka ye makasi botala mokolo lelo na kilti oyo esalemaki mokolo ya dimanche ezalaki esengo makasi koyemba kosepela Nzambe pe asistaki bato ebele wana botala ser oyo azwi Saint-Esprit ekiteli ye lokola film ya Nigeria ndenge balobaka ezalaka boye talaka mokolo yango yeyo boende ezalaka Pasteur Toussaint Iwabi fandisa masolo ya Nzambe yokutu tokobeta masolo na yote po Nzambe kutu ayokelaka yo deja tongo olamusa bibembe opesa otu misala batu ebele bazwa basolution ata biso oyo soki tope maboye po na Nzambe na yo asalaka tala tango biso tokitaki magazine Mbonda Ekolo boka ndenge alobaki na micro na biso. Merci vraiment pour ma question. Zamba Pambola en plus pour ma visitation. Dengue pour visiter Bisso. Bisso, tous allés, église, il y a un message du temps de la fin où il était ami le prophète William Mario Branham. Donc, mais nous prêchons Jésus comme notre Dieu et notre Sauveur. Je pense que Bit Nzambe a tenu message oyo lokola Nzambe atindaki Moïse pour na kobimisa bana Israël na esclavagisme komema bango na terre promise, c'est la même chose. Nzambe a tenu mosakoli Branham pour na komema biso pe na kobimisa biso na esclavagisme na mondialité, kobimisa biso na ba liaison ya famille pe pour na komema biso na terre promise oyo ezali nouveau Jérusalem comme la Bible dit. Oui, adresse ezali awa juste soki oye na bato bazomata tango toza na Bibwa précisément na Bibwa na commune ya Sele donc quartier za Bibwa desika église ezali na avenue Mayele numéro 16 desika église ezali donc référence ezali terrain ya Chalina soko komi wana okomona église o Zambatindi arc-en-ciel tabernacle vision de l'aigle donc ezapona ezwami na commune ya Ntiele na quartier Bibwa okiti na station Total otuni avenue Mayele numéro 16 ata bawe wakutu bayebi yango boyende ezalaka mosala Nzambe banga Nzambe po Nzambe pe asepelaka na yo po mosala azali kosala ata na quartier toyebi te bota l'église ote ineza moke awa nde Nzambe azali alalaka pe awa boyende ezalaka elanga ya kolona yango yo mama mami abelisa mwana bamvula ebele
azwaka lisungi te azali kosenga na bino batu ya mitema ya malamu boyeba na kosunga ye tolanda mama mami. Omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba tope moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na ba église tope pona kosunga kosalisa bato na ba hôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa pona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona azali mama azali ko vivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino kwa naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko na nga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwana ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwana nazomema ye na kine nde akomaki kofanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botikanga te bosalisanga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe nape masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto aosunga ngai te awa naa na fami te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesi nga mwa geto tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunga nga nzambe mpa akopambola bino tosenga kaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana namoni image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa me batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ye te bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ye te badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elanga ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi pe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye susi Jesi Jemba koko ntiri oyo akenda sangwe bele abeteli biso lelo lisolo nini tolanda caricature oyo République démocratique du Congo mboka Félix Tshilombo Tshisekedi etonda makambo ya ndenge na ndenge mwana mboka Tshilombo depuis azo pouvoir banzela eza kosala makitoko mikolo nyonso tu na kati ya Congo mais na Kinshasa bambouteage eleki koleka yango Jesi Jemba koko tiri abeti lisolo oyo Fachi Beton politique kitoko banzela kitoko penzela nyonso efongoma kitoko polele mais wana trop de véhicules garés et comme il y a parking to éviter ni vraiment zo sala kaboye embouteillage moya kolekezali te mboko yo kaka boye tokosuka wapi na Congo ona bambouteillage oyo yango pe honorable na ngambu na ye lokolo babengaki honorable po arata ba mandat ndenge na ndenge yepe atikali simate population eleli
nani akorange likambo oyo tolanda suka ya lisolo oyo tokoyeba nini ekoleka yango tokozelaka kala mikolo eza koya tokobeta lisolo mpo likama embouteillage oyo esenga vraiment leader moko abima apesa solution na bana kini tobetika mbunda tokomi na suka ya magazine na biso mbonda ya ekolo nayebi ete bozalaki mingi mpo na kolanda biso bosabone massivement na chaîne na biso YouTube mbonda ya ekolo officiel tozali kobenga na basponsor nyonso oyo nyonso alingi tolekisa publicité na ye na mbonda ya ekolo abenga biso na numero oyo ezali affiché na sima ya kamera ezalaki Benjamin na Alain Luzayadu kasi mpo na ngai nalobi tomonani mbala ya sima